tu mi balé moi c'est na mobile ba parole ba pemene longi yaka oh na yana kende wapi yaka yana na kende wapi kana pa na bino na yana kende wapi na mona ndoto mutoto bona saka pana e mukuse wana mukuse shaba wana e mo piki me mukuse wana Ken mukuse wana o tangi kombo tango moni Ken tango o sala ki nini na ndenge mo pepe o se protéger na ndenge spirituelle prière d'autorité nabiyo pharaon oyo captivanga pendant plusieurs années exploitanga l'exploitation de l'homme par l'homme ngana c'est hébreu na juif surtout qui n'a d'autres dans mon on a bien Seigneur oh mon ani il y a annulé sans effet autant tout ça on a film Dieu m'a parlé na nenga deli na nenga blanc na ko chako mwanza bide parce que na banga nza tout ça na film do l'autre dans d'autres tamla na dans une na chemin mo ko ça ya bangomba boy dans une route montagneuse do tambula yo ke ne mbangu ngana o glisser na zo koya na o patiner mon akoyi ya to kende tout droit et mon a téléphone la mungi na landi na koyi ya makambu ya za ba sona ko mais na makambu yo sko da polele ya ngana o koya oui on attend un film na film ah mais comment on attend la mutu na lo koya olata na ata na simaje oh mutu otamla na zo koya atene misanga ta ya to kende o kende a ko to kende mbangu na zo koya ko après tombe o yebsa na église na mutu mo afande l'étoile na yo o bo sala kana yi ya mutu mo atobolo maboko sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé là sur le biso makambe Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble c'est d'abelele na ndenga indusa Victoria et Certa amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers notre émission Micro Libre. Et bien, je présente toutes mes condoléances à toute la famille artistique. Dans mes condoléances le plus attristé dans ton perdre Chico Pouloulou, tout ça collé là. Mais à part ça aussi, donc déjà lobby et Zali. Sorti ande mon abiso autorité autozelang otamula eza featuring ya Karine Mokondi yena Koffi Olomide c'est-à-dire ba Mokondi nde mutu basali featuring voilà yango lelo la bino na yambela bino penako Jubek ba charge to mekape ko sola et puis moi tant muke ba nako monete santé dérangeant quitter maman bebele be est-ce que malade ngo ki ko boakela pour mikolo yo babi biso la mona ya biso ko za ba charge to sibi ba mebele ko kanela ko tela ba naka ba ngolili pour ka ba luka mutu na biso donc tu peux capter que sur les belés. Merci beaucoup Nalers, ma caméra. Merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta, le pétrolier de Dallas. Merci beaucoup notre collègue. J'ai Maïbé, le gros bébé de la presse congolaise aussi. Merci. Joyeux Noël nanga déjà na Ado Senga, Maître Sengi. Kingasset toujours depuis la Suisse. Nous sommes Linganga, maman Yvette Mbi à Londres, mamie Dai depuis l'Anvers. Il y a dit ma bim mokona mombe na Paris wala ya nanga na madame nous tout le rangement bien rappelle moi mingi mimi lutama avion donc ba charge mobimba to lingi bino ya trop to meka pe ko solana Jubek ba charge voilà Jubek boni. Ouais, Pepele, Jemima Ibel, bah lui ba charge à Karine Makambu. Merci à tout le monde, merci. Bah joyeux Noël à tout bana gingakati bana poto na poto bana gombe na gombe
ba chinois donc ba tout bolinga biso ba charge soutenir biso de loin de près ba joyeux Noël na bino ngo voilà ba joyeux Noël na biso ba comme ils paniquer tu peux ka bela nini tu peux ka bela nini c'est bango avec maladie nini ba to ngobanga soit ba bokla ko maladie et puis quand tu as fièvre ba typhoïde ba malaria ou ezala biso na Congo bon ça une maladie kaka ningi ezaka par rapport à image et comme ils na poko abonongi malili na meni moi et qui c'est qui tinga fièvre après oh mon aboye sali ba 2 semaines boye vertige c'est na misu na koi ba kena dispensaire ba perfusenga ba basanga examen ezai malaria na typhoïde mais na c'est la perfusion chaque bouton na zwa combat na zwa na mona moi mobali moi si moko ba bunisa yo ba bunsanga wana esprit po bananga na botama na bela na mte ba transfusanga te ba perfusanga te na lano na mbet hôpital te même à dispensaire là oui depuis ma naissance na mona tumi balé moi c'est na mobali ba parole ba pembe ne longi yaka ba benga yaka na esprit ko oh na yana kende wapi yaka na kende wapi kana prona bino na yana kende wapi yaka 4e jour ndene ko mona na lali na mona ndoto wana na hôpital na mona ndoto mutoto o na zaka pa na mukuse wana mukuse shaba wana e moko pigme mukuse wana ken mukuse wana o tangi kombo atemi liboso ndaku ya lupango sika na futelaka o na solo bano na zo kosa tenga na kosa ka difficilement na n'intérêt pas kosa likambote atemi liboso lupango sika na futelaka amela cigarette aboka mininga likolo azomela cigarette wana ndoto ngana hôpital amela mininga aboka amela cigarette aboka mininga likolo oui il y a qui c'est donc en fouté bosa lupango na surtout qui na ndoto na moni on a Seigneur o monani et annulé sans effet pourtant to zaba na fimbo Dieu m'a parlé na nenga deli na nenga blanc na ko cha komo nzambe parce que na banga nzambe j'ai pris beaucoup les bons dieux vous comprenez to za na film to lotando na lotando to tamula na dans une na chemin moko ya bangomba boy dans une route montagneuse to tambula ya okene mbangu ngana o glisser na zo koya na patiner mon akwei ya to kende tout droit et mon a téléphone na lamungi na landi na koya makambu ya za bani so na mais makambu yosko da polele ya ngana o koya oui wanta on film na film mais comment on tambula mutu na zo koya olata na ata na simaje mutu o tambula na zo koya atene misanga ta ya to kende o konto kende mbangu na zo koya koya après to ba oyebsa na église na mutu mo afande l'étoile na yo obo sala kanai ya mutu mo atobolo maboko wata mbongo ya kate mabia ya kate na maboko na nzela na ngeka pa na yi nde bayebisanga profit na kombo ya nzambe ya milimo wa sako TV pe ko kosa te na ko kosa te professeur man église ke mutu avandela étoile na yo ya mutu mo avandela étoile ya mutu moko osala ka pa ne mais onyonga oboye omoko to sala ba mutu ala onyongo boye ndena no da bien afa abe na bien afa ne asira la kande prudent alors ko mage bongo mozala pe ka ko bundele pe ba guerre belé ba ko sosole sala ka to sala to satisfaire mutu mais mutu na zo l'action que non présence na yo pembe na eza indésirable na ba acte na ba nini obunde ba mama na ba guerre mutu afinga mama aboti afingi papa na afingi mwasi na fingi ngana na kotele bitumba na zo na gagner les guerres wana mais alinganga raté système mutu mo afinanga mutu mo ba obenga na poto sepe na sepe na jube pesa ka numéro jube a osala mutu wana boyi abinisa talingi bonheur no talinga yende azoka ba étoile yende sima mbongo yo ozala kala da sima na eske na ningi pe ata ko tala nga boyi ata ya ko yoka nga boyi nga pe na ko sa derrière mutu wana olekinga na ancienneté po banda liboso mais peut-être na savoir faire na musu peut-être na bétoile ya rappel ningi mokoti vous comprenez ndena ko tala bato ba même photo na ndako nganga ndena benda na nga effectivement bana benda na koma na bino évolution ezali na motala makasi ba abonné ba mata ba mo sepela nga même elongi na ngata ninge komi na kati lox omona kina komi kitoko ba tutu ba na de jube ko komi boga ko komi propre okati lox po ana Congo ba komi ko kanga bato ba lox yango yo bangi okati na ko banga ndenge dina je suis un intello sui ba kanginga ba meminga na bureau la police ba otendre nga na PV outi na famille nini qu'est-ce que tu fais dans la vie je suis un intello na ko se présenter na kuluna te na muyibité na za escroté banana botama ata na souci at bakanganga te na komi na koma te na koma parquet te na samba te
Ba ko interviewer nga non naza journaliste de formation. Nga na sala ba TV akini. Na sala antenne A. Na sala na Mirador. Na sala ba Nzondo télévision. Na sala Canal Fiti. Na elongi ya TV. Est-ce na voyou na brigand ba okanga ba non. Na sala identité. Na sala honnête citoyen. Na sala na mboka na la terre de mes ancêtres. Na ba droit na nga. Na ba obligation na nga na yebi. Le roya te kama moka nga le roi enfant de la rue. Ces enfants qui passent la nuit sous la belle étoile dans des places publiques, non, je suis un télo. Non, on s'est laissé faire. Je connais mes droits. Tu sauras quoi te défendre. Mais oui, il faut se défendre. Nous sommes honnêtes personnes, honnêtes citoyens. Voilà. Et puis, nous vivons dans honnêteté. Nous avons l'État. Nous avons tamboula. Nous avons la loi, il y a l'État. Nous avons observé la loi, il y a l'État, la loi divine, il y a Nzambé. Voilà, tu m'expliques tant au loti, tant au moni ba vision, moni mutu pena télémélio, au salaki, tant au moni ken, tant au salaki nini na ne mo pepe au se protéger la néga spirituelle. Na sali prière na nga biso ba hébreu to salaka, na ba na za hébreu. Na za juif, ba juif. Ba na prière ya ndeni. Na ndeko benga ba hébreu. Biso nyonso to za ba chrétien. To za ba idole na biso moderne so imiter c'est Jésus-Christ de Nazareth. Auparavant ba no benga ba israélite. Pour le pays, c'est Israël, les Israéliens. Oh, le pays Israël. Oh, la Bible, c'est les Israélites. Les Hébreux. Les Hébreux, c'est livre, l'écriture hébraïque. Parce que la Bible est composée de l'écriture hébraïque. Les Hébreux, c'est comment la Bible. Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, roi David, les Hébreux, les Juifs. C'est le Kolanga. Naza la religion hébraïque, Naza hébreu, na descendant Abraham, Isaac, Jacob, Nabino, Nabel et l'Anzama Milou Assakoul. Toi, Nabel Anzama Milou Assakoul, mon Jean-Baptiste. Toi, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Moutando Loba, la Bible, la personne, je suis la voix de celui qui crie, Isaïe Jean-Baptiste, Moutoua Baptiste, Jésus-Christ, de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur dans les Jourdains. Toi, Naza Loba, non, Naza hébreu, Naza juif. Les écritures mystérieuses. Histoire du roi Belshazzar, petit-fils du roi Nebuchadnezzar. Roi qui est dans le temple à Jérusalem. Azui, ma coupe d'or, d'argent. Il y a 7 scènes. Aïe, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. À ça, il fait une honneur, il y a Nzambé na bango. Nde, une main, le bok bima. Et ben niko komana mi comment men tekel par c'est oh Daniel appelle ça interprétation. J'ai compté les jours de ta royauté, j'ai mis fin. Tu as été pesé par la balance et je te trouve sans valeur. Aujourd'hui, ton royaume est divisé en deux. Est donné aux Perses et aux Mers. Babylone, les grands. Daniel combien? Daniel. Faut que le verset P. On a des récits bibliques dans Pessi mais verset ndé na ko tâtonner. Donc Mingi so ka parler na ba dire nga na coach Mamwanzam. Je me porte à merveille par la grâce de Dieu le grand créateur na simba ki cité. Bana na bota matina comme simba na ki cité. Mais partout na ya kata na l'échec normal le premier. Est-ce que ba pona ka ba pona penga? Est-ce que ba tala ka ba tala penga? Est-ce que ba ndima ka ba ndima penga? Jamais na roza la mukina za toujours mutu. Donc c'est un peu ça. Mais ba nous sommes ba comprendre ba boulé no azana ki cité. Ndena sambela gi na sali retour à l'expéditeur. Toutes les mauvaises associations qui militent contre ma vie. Qui milite contre moi. Ndena zarabona yiba na nute, nescoka mutute. Na sala ke fona vivre selon la volonté de Dieu. Ibele, ngane na zaboé. Na ke la mutu jalousie. Na za complexité. Na inara mutute, na za na amour du prochain. Les sumo ngana ko ba na sala panza parce que na za senti. To za biso tout ba pécheur. Ezaka peut-être ya romela masanga, ne peut-être moi copine mo bo balate. Vous vivre dans une union illégale sans être réunis par les liens de mariage, mais na couché na yo. Ils sont dans la salle na masanga. Que yo escroquer muta yibi mutu à cause de makambo. Na za cause ya malheur à mutera moi passe. Mais je m'appelle la mort les monsieur ebsanga kozala. Moi cité, ce que le lokomo le bapé que no le sumo sala ya ngwana. Na lobi boye. Moi si c'est-à-dire muto na légaliser union. On a ta copine ka koloba ke nanga makamwana za na ngote ni copine ni boye na za pena boye ngamo ba monsieur zali nga na lobi ibele ke bana na botama na bino nzota moi cité na koloba ke non na kosi moi ba copine bazanga ati mais ils appellent trop tête to ngala bino souvent monaka souvent na ngamo ko sui na ba petit na nga na formé à basi ke mo na ibele momi na nga yeyo moi passe
ngabe na mobulu te to ebani mobulu na tikela zini papa chéri zini na tikela ba kama na tikela zini mobulu ba tikela zini Jubek tango zini Mikolo zini azate amona te parce que ba yibeke téléphone aga ma coupé du monde ya bo mona Mikolo te téléphone na cher à 80 ou te pe poto donc. Alors c'est la gare pour bateau bolinga ebo tinde téléphone pour monnaie sur na actualité quoi. Mais c'est une grande famille à moi. Tout ça on vit dans une harmonie parfaite, dans un équilibre parfait. Nganaye tout ça va très bien. Nazobe la tout moment zobenganga. Jubek ça va. Jubek ko ndenge nini. C'est un ami à moi. C'est mon meilleur ami. C'est un frère aussi. La famille est sacrée, il belle pas benga yinga. Jubek ndenge nini. Donc c'est ça la famille est sacrée. Donc na monaki ndenge boyamba inga na esika na ba charge par rapport à côté na zala kuna obela etali mutute o basali obetali mutute kuna ezaka intérêt ya mutu ya mbongo donc na mona bena bolingo ezali donc c'est un peu ça na prier na tina ki moto qui était na ville à Sodome na ville voisine à Gombe tumbaye na bango temple bon maléfique pe la moto nzambe tu be ko za TV donc ko loba pena que non fimbu la fimbu ki sindeza la rakuna mais tant on manika zo bangi na zandona asolo bango clair que des fois te ya sa longo mabele yo kaka alo bango longo ça bato ba science ba kimpamvita natini moto na bi toutes les mauvaises associations qui militent contre ma vie ba ekala bango spirituel natini moto qui t'a na Israël prophète Élie contre plus de 500 prophètes à Baal moto on est le feu dévora le feu oka moto me dévoraka natini on a kana bango bikeko na bango mazita na bango ba jour na moyeki milano nga soloka temple bango maléfique hôtel bango satanique diabolique ba miroir na bango spirituel ba écran na bango ba jumelle na bango tindaki le fait dévora et puis na bi yo muto vande l'étoile nanga moto ekité na ville et landa yo et paix nzambe donc c'est que tito comme en 2020 ou comme ngabo moninga kena ziki ndo na ba moto o Jubek atindeli na ebité maman bon moni mutu baze ennemi giré na Mike Lokamba moto leki na ninga bulo boye biso ba charge to meme on ba gak to ba style nyonso sangani ba keko sangana ba sali featuring ba moro mi balé ba charge to na moto moko bo na so biso le binemi boko sala pena featuring boko sa mission ensemble pas bomara batu ba combattre à Kari asangani mais ba ko katé chaleur eleki les trois mousquetaires même si toi mystique biso to na force mo faut sangane belé pour to beta bino biso bo kaka confusion ba ko potana ba ko kala mingi te biso to ba charge ba so mona kino ba no yo wera CP na bango Koffi Olomide CP Jiba CP na bango sans polémique sans rancune na batu parce que comme on vient de biso to fingara mouvement que biso to sali promotion formidable émission dans l'émission moi madazoba na batini ba notel na musika ba oseka ba bitema mnya loba amazoba buriki moko boye nde na salage prière d'autorité na biyo pharaon oyo captivanga pendant plusieurs années exploitanga l'exploitation de l'homme par l'homme ngana se brena juif et puis c'est que tango ba no vala pa na mbeto hôpital ozoba nzambe nanga maladie sila tango no moni oki son ya miso kuntubiriki yena kelo bi maladie sila tala bato yo ba benga ble ba mandia ba sat ba mandia ba ta passe yene mama na mandia o ti pa héritier mandia la baronne aye wana bo mulungo kimi mbango akoka charge te ba même ata ba tamla mulongo ba teka mutu ya moko te amo bena que notre voyage bena mami ba considérer abouakami et puis c'est qui zunguzungu vertige ya za muta BCBG ton nom on a kubisa ba sa émission na vie so Roger ngani yango vie Roger botala pe ba do sala mo émission les loke na mo finga ba chéri les lois comme n'importe quoi comme El Salvatore à défendre Fally par rapport ba l'international ba la ba play ba la ba boulot côté ko na mosaka fingi côté ko pe kena fingi dans guerre ce qu'on a comme un piano ngo za la comme nani yo nazo kama muto yo swindoi ye ko ne pianate comme on a eza rasu imaki swideni comme tango zu kombo ya mutu c'est que là ça mutu na za idole na yo a imiter lien ya kombo pe liya kabiso na le monde des esprits n'habite de sous ba maele tona zu kombo banalo ngomi mokonzi lien wana kombo elienga na mokonzi lokola c'est un nom on a adopté yango Karine mokonzi na pouvoir mo quelconque siringa sur le plan spirituel même tienne miroir soit beleli na obima. Oh, il y a solo. Oui, que fungé ngelo mo peut-être très important.
parce que d'après na épave azora peu comme mokonzi donc c'est que Karine a un pouvoir mon besurier ce que je combo ya mutu c'est mutu na aza idole na yo aza modèle na a imiter yo loulier yaza supérieur sur tous les plans yo zi combo ya piana mozo finga pas chéri ben piana mais ko dina na ko sila na ngwana ba papa chéri ba leader so longue pané reste bouche cousi fait tes trucs soko ye na stade au contrer aussi là bon monta style ke biso ba charge toye na minute okaki le silie ba babé té to ligne so émission ko insulter ba touté bon ça l'émission bien bon là ça va savoir faire la capacité intellectuelle voilà asuki à l'api voilà encore merci beaucoup le donc on est censé tu portes des sobriquets significatifs mais tu ne connais même pas origine ya combo yo so porter piano laxini oyebite dozonga la lui par rapport à sentiment na sentiment si même piano peka la sentiment et puis ton boy ba papa chéri ten esprit a bien appréciation l'homme à son époque ibele makamba papa chéri basala ba présent ou ranson artiste émission mzu pendant salango après ba décennie ton de sa stade martyr ton sina mté et ça peut ba devoir et là ça cause grand awa wa fiki na pambo to la lina on teti 14h d'où les autres bêtes en massage mté kaboli biso et après événement munene wenge bese beso to maison mais route pour to quartier international donc on a toutes les routes couvertes d'embarcation toutes les voitures roulent à la suite à papa chéri to la ou ranson donc on a non ba banderole toutes les 24 communes donc c'est sensibiliser et ça les massou te maman ibele soki YouTube et alaka mais le papa chéri batora ba président Weranson batora ba Koffi Olomide baba millionnaire ce que YouTube era n'époque wana ya solo tango YouTube ezalaka te ibele YouTube raté ma belé est-ce que masola ndule lo mutu mo relaxa biso que papa chéri ba de match ebetati banzembe lo ba omba ba chef d'œuvre de génération en génération banzembe lo ba jeunesse bombolo qui la thématique de la chanson OK la rythmique des instruments musicaux de la chanson. C'est regrettable pourquoi non comme on peut bateau bala mutorwa batulora mutandenge wana oyo biso to sa promotion ya musique congolaise et bi mana ghetto et mana musique communautaire ya zoko dindisa ngo Innocent sali makambo bimi abeti na YouTube yache akomo comparer Innocent na bi Clinton ye mutatucha mutu mutozo laxale et avisaka polémique pe ko tambongo na chaîne na ye mais musala ou alors ko fula culture ke ne liboso ye ko tuna zate pour ma culture congolaise o eza antivaleur majeure o nga de Joubek frappe encore l'homme qui a l'image de Dieu au télémir o le benga no kene tin li fobo na leke na argument na leke la l'art de o leke pe la maele po tanga pete na leke na maele bon raso do le ba abe ya ko ka te passe na so ba lingala mo na lingala ngo ka bena loko ne loko na place na on a biso c'est un villageois na relater yo histoire mouké aye moi mouké kaka mouké c'est lelo n'était pas aimé dans son village tout le monde savait qu'il était paresseux volé plus personne ne voulait parler avec lui il était obligé de quitter son village parce que c'est un autochtone c'est un forestier c'est un riverain c'est un ressortissant lobby boka tsana et boka tonalité et le reste par rapport au le baron la français qu'on dévoie ma personne et c'est français madame tout tu peux le okoyoka nzambe na ngai on s'en prend sa présence auprès de c'était devenu indésirable il prit sa pirogue abandi ko pagaye mai auta banda village na Kalemi c'est un forestier à Kalemi un riverain un habitant du village riverain ya Kalemi aluki boitou. Le fleuve était devenu son refuge, son unique compagnon. Tantôt en remontant les courants, tantôt en suivant le fil de l'eau. C'est ainsi qu'il arrivait un jour na beach Ngobila. Écoute, on n'a pas de refuge, le roi Barabalouba. Moi, système kaka. Pas de refuge, ressemble à Babadi, na Masangwa, na palais, à provision. À côté porteur, na beach. Viens pas, tu as mon on a TV, na mon on a Kalemi. Pas de m'tazwa, ça caméra na pas de. Pas de jouer avec Kenya, même pas vieux Zakari Bababasu. Babi c'est les chaussées en ciré. Il y avait ça. C'est comme ciré avait ça. Nasu quand on bi récompense né. Babi c'est les foufou là là pour nous passer aller. Bon mutabongo finga ba leader ba papa chéri ben piano. En finga mon sac à la nini mon sac à léguer sur tous les plans. Mon sac à ça na parlé na mimosa. Ba locataire baza to konta na mustu kangai mon sac à ti mimosa. Ana ba locataire. Mon sac na 3 quarts. Musa agenda state akenda zonga. Ngande na kitamoni le pa na bango. Balo baka makamu ndenge zati. Avanda chez bango pa père. Bongo yero ta vandi chez. Tanga boti mona pesi ndoyi a fait na nga sous le kauka grand prêtre sous le kauka. Bambo tebele.
nde sous la bi ya ndo vanda pe chez bango na mun onyo zando cha vanda ka chez bango nde sous la zolenda sous la pesi mwana bino mwana nanga cadeau nde azwi ndako moni si mun nyonso aye interview na ndako si mutu nyonso aye yo fingi mosaka obi ndako ya mwasi 1 plus 1 na bolingo égal combien et pas nzambe ndako mwasi ndako mosaka poso koti na ndako na mona jabe photo mwasi zana ndako mosaka ava na ndako ya mwana na ye ya muke ya suka ya ba 3 mois tasco niveau yo makolo na makolo to ba na kitambo ne grandi ya kitambo ya ye ko ya to ba grande scène na banga pe lupanga vina yi donc malgré succès maramague bablo to ça na comme Karine ba miniature ba nini donc ala ko ba la chez bango pe kaka kofinga mosaka donc kofinga mosaka te mosaka leki musika surtout même si balati bomo mosaka costume ya zaka la costume ya rouge bordeaux à l'attaque la mona ngo souter na matanga Charlie Mobutu nga l'attaque mongolo bakendaka vie de loin ça im tazwaka yi ça ya zwana Frank Steman azui bango mibale bok tokende ça im damema bango te ba te ternet fu basala te ba kibwa ça im tazwa bango mibale ndamema ka veste na rouge bordeaux yango la tanga événement tout mais mon sac comme on a dit non Eli Kenge et Mara la tanga makam rouge bordeaux ce qui t'aura coûté na toro na nzela na problème sérieux vous en prendre Nicolas Mokonzi mon ami personnel particulier bambote belé merci pour l'assistance alinga libanga fort wana mutu nanga libanga ça la relengi par rapport à image vous en prendre de un niveau mon sac até coup mon sac batayita babinanga chubek yuma oh yo za professeur ngala uta pas question na uti l'université Sorbonne na za professeur assistant na kata université Sorbonne mais na faculté à lobalo bambanga pasi minungai faculté à chanter faculté à Jaïba Ronaldinho Zaïba Tony Ambrose bazoé bela procureur ngas ko na faculté à chant ya lobalo bambanga pasi minungai bazoé bela na faculté à chant nga de joube na faculté à lobalo bambanga pasi minunga na lobaka fort et puis na argument ton na solo bo sentir na zentelo na bagage na lo wa ye wana te na ya film même da bonde nanga a supplier nga gentiment yaka pardon osana savoir faire moko boye olobaka bien ya zwanga pona défendre yi boye si c'est la guerre si la guerre makasi abima ingrat so yo oyelanga na buto to mela cigarette boswa ndaku nanga oyo koluka nini amona ngoye moko nga na mbeto hôpital vie na biso we ranson a répéter na kitambo pona ndenge formidable bimaki intercommune amona mabele répondait ganga chubek a santé mais na zalaka te bosu na zara jour wana nyoka pharaon na nyoka ya ba magicien égyptien anga kokati ngana musika. Voilà, merci beaucoup. Djoubek était que mon natif ya kitambo moi la kitambo bozana matanga beaucoup fait artiste na munene Chiko Pululu yom tozakuna na o oyokaki na o oyebaki Chiko akufeli nini bon Chiko akufi na yebite liwa to benga en français c'est un mystère insondable et ça passe ngana sondé mystère on a pas de secret nango mutaye aucun humain aucune personne aucun potoza ba personne visible faible semblable à lui-même Dieu le grand créateur biso bat ba humain il y a aussi des personnes invisibles puissantes créées à l'image de Dieu que nous appelons communément les anges ni ange bi secret wana ni biso ba humain nzambe kay mo le grand créateur mutayebi mais puis à ce que je sache Chiko Pululu azali garçon moko humble simple, très sympathique. Mais très colérique. Non. La colère et la mututu. Mais elle va toujours netinga de Djoubek. J'ai une colère passagère. Na sini que lorsque ibele to bebani a rien perdu temps na bossa nanga. Mais elle va toujours bebani, il garde une dent contre toi. Et puis olinga na soit mon on a posé faiblesse à méditer vengeance. En Zamgolo on a posé faiblesse à venger. Chiko Pululu aza char bateau, aza gentil, aza paisible, aza calme. De nature à tout le monde batouté. Aza artiste mon ba fierté, ba charisme té. Aza timide de sa nature. Akufi le dimanche aza na Kitambo, na parcelle familière na bango, ba melile ba masati à partir de 23h. Alaki bango ke parler pour ya moi na Kitambo, moi né grandi à Kitambo, c'est notre ami. Ma on va na Ipen. Tant à partir de 3h, il y a lundi. Au dimanche, tu as tombé dans une minute, une journée, nous sommes dans lundi. 3e mars, ça a piqué crise. Il y a un centre de santé à Pembeni et Simbité à Koufi. 5h de messages dans Kitambo, Chiko à Koufi. Atmosphère lourde et à tristesse et envahir toute la commune, tout le monde.
tonnerre de plaire frappé biso to leli chiko pululu soit belaki kamenge sande mususu comment na mutbosala ine à bonne santé à kende boye une mort de benga une mort horrible en français c'était très néfaste ça n'enga passe la douleur est profondément aiguë piquante parce que pour Loulou c'est un ami à moi nous sommes nés grandis ensemble nous avons une amitié vieillie amitié elle va sortir belé ibelé amitié monsieur c'est amitié née amitié chaude tiède amitié froide pe là amitié grandie mais on a les amitié vieillie amitié mo ekoli ekomi mo bangé bana to boto to kola tibo ngana to beba na te to soana te to discutati mais eto que Amina yo Chiko Pululu a laissé combien d'enfants o ngana yebi 2 mais obi ka ba artiste nenge yalaka et bimi de 10 ka ba artiste ba bongo vie king kester emenea to yeba kike ana bana 6 o abota na maman na biso Liliane bana 6 king kester emenea mais après la mort de vieux ba 30 quelques bana sou ba bimi et puis l'état congolais comme que bana nyonso ba traiter bon même pied d'égalité apa bama na libana na ndako ya loi l'état na Congo instaurant bazam na même pied d'égalité bama na même droit bana même valeur tout mon grand prêtre Seigneur Rochero Taboulay to bika bana ne ba pegi tabou ba marque tabou ba Youssoufa mais tant on vient ça là Daichu quand le vient rendu l'âme à Dieu tout mon ngi bana ba bimie belé donc on a yebeza bana mi balé mais artiste oyebi pe kaka parti c'est pas barana moi toucher jouer si c'est ce que les kanya pe na momusu pe arivaka artiste na funa botana yi bo basi to ba ya pe me so ba jo barana ba calculer ba la biso to e barati kana lela Djoubek fort Djoubek a un telo lo barabien il a l'art de parler si na botina et moi na sega kubisa verbe on pas suivre devoir et outil na chic Djoubek a na capacité on sait la moi na ba devoir tout voilà momu to ba na calcul mais na artiste mais à côté l'autre là muku se pigime et moi repigi même vous c'est chaba ceux qui na botina ye moi nanga ozane faut rien bon arrêt ozapeka mukuse azamukuse puis sur le plan intellectuel oye belote papa ici j'ai pas bien compris si moi na ayelio makama mathématiques robimandeni moi na mama sola géographie ba même on a botanique anatomie na culture générale ba même on a religion ba même on a français la langue française est vaste c'est comme une immense forêt c'est comme un immense océan une immense forêt l'immense océan. Parce que bah quoi accorder. Ce qu'on a somme tolo petit français qu'on a talo pénal en lui que la place ni faute ça. Mais bah na banda qui n'a zo luka pe on dit la zo souhaiter. Mais tu monsieur si la non bim sera faute. La langue française est vaste. Nous sommes dans un deuxième pays dans le monde après bah mon français to bah français a bien il y a ben télo. Ba Burkina Faso ba banani. Ba faux français tenga. Ba Brazzaville. Ba to leki ba musique. Ba français mo ya terre à terre. Au monde. Bango, je suis fatigué, je suis très épuisé. Je n'aime pas ça, je déteste ça. Voilà, Bango, Brazzavillois, Ivoirien. DJ est mort, non, c'est pas lui, c'est Bisso Bongote. Il a rendu la Madi. Il a disparu mystérieusement. Il se joue actuellement dans le sépulcre. Dans sa dernière demeure. C'est français, na bino na ba argot na pot na test nezalara. Alors wana give me the water. Da bâtiment ba argot moko plus en français, ya bino Kinshasa botango pe na ba blo mo bongo. Na français pe. Le quoi moi ndenge mais zaka français. Français ya mbongo ezalara. Français ba ya ba 20 plus pesa. Biso siko awa na République Mati du Congo to ba français. O eza ya mbongo. Ya quiz na ngombe. Yo mon ate papa Patrice Emery Lumumba za koko nanga son âme repose en paix akamoussa roi Baudouin. La Belgique voulait balkaniser ces pays, la balkanisation. Azo kamo ayebe ngo ndenge ni to ya za na niveau haut aza licencié té aza gradué té baza niveau moko le classement du Congo c'est demain. Roi Baudouin bino to za pe na likabo moko nzamba pesa biso na Afrique et puis dans le monde il y a intelligence. Ba Congolais to za ba homme intelligent. Voilà, parce que c'est côté à moi, avant de côté l'autorité pour te chuter la biso, tant le bien pour Loulou Amela qui alia qui na butu avant la baninga déjà batali banda oh bazaki ana kinte ou alors batumsi pe akini ou bazar pe proche pe la bouté ba d'accord que non c'est pour Loulou ndaza ma kufi na poison zamba moi pas si belle poison tout monde a libumando le canayo zote bando changer au comme mundo indi tout le la goudron au comme mundo ra bifalo au comme mundo ra makala oui poison era bongo ba poison pe ya jour moko ezala et ça là on a beau être je ne disconviens pas au monde a mis chopé katani mais mundo a kufi le roi la lali mais barosa la pas autopsie
Aux familles peuvent regretter moi na makufi ndengeni. Et puis genre do baga vanda ki omela, azomela ba amité, na ba confrère musala te. Na ba ndekone ya famille, ba petit na ye. Ba abi, bana ya venu kwa mutu. Biso avant na gitamu na venu kwa mutu. Bébé abi tu n'as pas ça là. Na ba massa na famille na ye, mais bon ça l'autopsie. Lelo médecine romi développer makasiti. Si muta kufi bena ba oyeba, police scientifique te yaka, ils ont une position nini. Ba yeba, ba za combien de personnes. Ba na ngoya kinzela nini. Monde des œufs volés to oyeba, mais na ndimite que ça y poison. Na ndimite. To oyeba ça reste à vérifier, mais ça biso passi. Au mona. To mona ko te pela. Mbasu 5 fois mazanvi. Tout le monde vit de loin, il a maigri d'une façon incroyable. Mais, vit de loin, à sa vie. Tout le monde met toi là, le lumbi solo, odeur moko désagréable. Yo monakango, ozo siemi sango, yo monakango. Ah, Jubeki. Désagréable. Moutoua le collé poli aux vivants. Aux envies, ngoussa zo quoi ya la sesko sola ndenge ni za place wa. Yo so mona mbaso ba betaki, mais toi ça mbaso masiki. Ngoussa to bima mnanzoto. Loko les poli. Mais comme il moi bien. C'est quoi abiki a commis bien. Bon tu ko comme ça il est bien fanine. Ya na boule na ozoye interview. Mardi mercredi on moi nzoto pe comme na ozo chiko, interpo mutalinganga to. Bonga na kitambo ça accorde en interview te. Ils atindika chaka la boya. Mosaka pe alinga ko accorder interview oui. Kwani? Ah bana kitambo. Tula banga kitambo pe na ko fulo. Biso to rabata kitambo. Ya mosaka na yebi po osangala kana ke bobele ko finga yango mosaka atela o mwani. Ko aloba langa abitu be ka petit nanga me akenda ne mabe. Na kenda mabe ata chenanga kal. Bon yo chenanga microbo na na makambuti. Nga na double option na yamba ba yambanga. Na double option. Ba yambanga comme star. Comme invité, pe na pesa ka makambu. Mon émission na pesa makambu. Au sentier de bentelo bato, ouais des Jubek parle silence. Voilà. Na pesa pa makambu. Mosaka vient nga nationalité le kinga. Ya na style ne ba masese. Mais nga des Jubek to na so bo senti que non moi mutu pe fungwa. Ils appellent style, to beta style mon côté. Donc ce qui a beaucoup quoi accorder une interview bino boyambanga déjà bo valorisanga des Jubek. Ba confrère na internet mutu moninga. Ah, tout ça une émission. Et puis, on a sali une émission, on a polélé, on a bimisaka bilo. Ngane darabaninga. Des jours baka lo bapena bo super moi kaye na bik, on s'appelle moi belé mutu ya otikala. Mais nous sommes na lo bané babouazer. Bato bana une grande gueule. C'est-à-dire tu parles beaucoup mais tu ne dis rien. On t'a retenu lo kama longati. Voilà. Mais biso tango dans le beau senti na sagesse, na intelligence, na discernement. Oh munyo so na ngote. L'autre là mukuse chaba parler ba dire ba parler mona. On dirait que ça la humour. Voyage, on dirait que ça va animer la galerie. On dirait que ça la humour. Nous devons comprendre le sens de mon le bâté, le commissaire héritier, le babalouki, le bas comme si vit de loin, le changement de fréquence. Alors là, sans position, les casses en zété. Vous pouvez me mettre gauche à gauche. Vous pouvez me mettre droite à droite. Je me suis fait l'onglet en zéto qui est fou. Vous m'avez assez. Abuka di colonne. Azalo la parapluie, Nambula, on remis parapluie, Namoy, on remis position. Batabon baba ngembo sa position. Ba on ngembo pe yakomo pe kitambo, be nga ngembo. Kasi mwana ngembo esprit ngembo la taït. Ngana na ngembo mais na bino na bandal, journée mo Alexandre na bino. Yo kima pe na ngembo. Na un esprit aba na bandal, kitambo la si kitatambola. Kitambo. Kitatambola. Kitatambola ça va. Na kitambo ko sala mate, kakola longwa kitambo aso makambo. Ericha batana balongwa kitambo aso makambo. Soki Richard tete mami orchestre na gitambo ekufi panzani. C'est gitambo za commune moza maudit. Swede gitambo banda kala fa ba wenge bimate panzani ekufa. Kibinda nkoyi ekufa basa bakri e kibinda nkoyi. Et ouais pesa mama na welcome papa wemba na Koffi Olomide. Mama yubila mama zige dilango me ziotoko ma maître ninja luket ya gitambo. Na tuwe ya mabe mama bali munga yakobina zela isi matom ya bana kitambo animation musique congolaise uta kitambo mais tala ba mo bana kitambo obongo mosaka bala kitambo mabato kenda oyambe azapela succès mosaka aza leader te ba yamba ke na kombo ya papa chéri Jibin pia na El Salvatore de la patria enfant du pays oui bamba ngé bese alors on a baissé le jour bodo yambel sous pour mosaka te Xavier mais na lobi ke ba yamba ke na kombo El Salvatore ba bike la bouche autorisée, il y a papa chéri. Ainsi parle papa chéri. Nana roya. Ota suke kaou ki bandizi ba kimaka. Ndima kutunga du Jubek. Naza bouger en terme matanga ma misu nga mo ba otche nga micro.
Je parle de moi-même. Non, ça l'analyse à la musique congolaise. Je parle des artistes et musiciens congolais. Ndima Kutunga. Bon, le Ovena Sugi Epsanga Benagi, non? Est-ce qu'on a porté la Kofi? Il y a JB, il y a Fali, il y a Ferré, il y a Wata. Bon, so Epsanga sont dans le leader Moko Boye. Tu signes un contrat Pena Boye qui est de Djoubek. Comme porte-parole privé Nanga, non, Zalandé. Nga Moko Kutuka, analyse à Pamba. Attaque, un intellectuel ne se limite pas. C'est peut-être un rebelle. Tia Nalingaka. Nalingaka. Mon ami personnel Feneg Mokonzi, par rapport à image, bien habillé, garçon swag. Na CP, il y a un beau gars Moroboy. Il y a Pembe. Moubala Pembe. Boss à Mboka Mopo Mokonzi. Na Leli. On s'en prend. Na ngene ko beta portité et puis na tina na lobela mudute po mami autorité morale. Ba kondi mbali ba kutani ko felo mino po Mokonzi na Karine Mokonzi. Asali nzembo yembi. Na ya sopa misieni. Malam na lobela maman miso asali mouvement na ye. Tozo recruter ba musicien, ba danseuse. Na habité ibele ya fobu. Il est bien. Ebi lokolo beti maman la boule quand nzembo na so ebi mabo ya le kwa la kukoze ku Karina lobate maman ko beti ngomba la mako po déjà bébé Chor a comme des danseurs dans mouvement bébé Chor a déjà dansé il y a pe lokaya na bato bébé ta mo ba Corée a ya pe na bato mo boye so orchestre maman esalami na ko beso musicien ni po mami a président makam asimbishi akoti na monde chant asimbili sangu nga de Djoubek mbala mo na zawana ndenge mosaka na BCBG nga na zabongo pa mami no qu'est-ce que mami poto sala mouvement bon matabo kita oh mais bandi déjà mouvement c'est bandaki ndenge Sankara de kuta wewa azana wengi musique maison mais ba piroger bazakuna masa na ngai o alela turbo o alala kate banduma nyosa kisasa ye c'est mon ami papi le prince mais a vu le prince à salaka le roi de Koi. Le roi des Chinois. Les princes Zabi. Papi, les princes Zabi. Madame Djoubek a salio. Allah l'a raté. Ndoumba ya lemba. Toutes les 24 communes à Ndoumba. Ndoumba ni nakata Kinshasa les princes Aïbin Zoto l'a été. Putain le baraté est belle. Toi par la vérité maquillage. Natabone des jours na Kimi. Nation nakata ville à Kinshasa oyo. Ndoumba neti nini oyo les princes Azan Kozara ko ba Zoto la. Otemulaka des jours ka somo bio ndeko lango ko kufa. Yann au moins to banaso ba shimbo memelela les princes. Tiens. Na telabi oyo mombonda Jekamino, mombonda ya Bralima, ya Brakongo. Oyo mombonda ya Mino Congo les princes. Koi. Mutame na 4 kazan ko na mukolo ala la kate. Zambe. Oh. Boîte nyo sa ville Kinshasa les princes ayebi. Terrasse nyo. Ah non. Masa nanga papi les princes. Donc nenga pe na pa mami molobeli. On a limité ka na kuta na bango na plateau ba les princes na ba bigi oh mbanga et puis na mayi. Parlons de est-ce qu'on a molobeli déjà ça là non par rapport à nenga ko ça pas King Kester. Nzembo masiko déjà lobby. Yo pesa siko info. Que non, batu bazela ngondeni. Mais bon c'est la balobi que Nandalo Balamino, ça sera si fort, ça sera si important qu'on ne peut pas dire que ça sera indescriptible. Koyoka mon père, mon kondiko, la musique congolaise. Na la reine star, na loba la reine star va révéler de bazami balé. Na ba voix féminine, bobo ya bondima aoua. À part maman Biliabel, na maman Chalamwana, on allait gasindi les cœurs azate. Internet na bala bas, na bala mi bal. On allait Karine Mokonzi azate. La reine star ba yemina quadra koraman. Degré na rocha no makele, eza la émission YouTube. Mais chaque dimanche on écoute na bino ba RT Chiawana. Nazana bino na ba Mirador. Mais tozana bango. Mais oui hein. Nazana bango programme ezaboye, programme répété à tel plat. Nazana bino. Ba les princes ba banga point. Na ba mas trésor congolo mon ami bambote belé. Pour congolo ba Djoubek biso legi bango mi balé fort, biso to bentelo. Plaisir ayebi, masala garçon ayebi je n'ai pas me fait bien ben so alo baba ninga lingala atobola ki na français kasi pour l'accepter que ngam na noter botanga te donc bon ça ba programme tout bon ça là mon balé la clip un clip bien raffiné bota la couturement et basta beta maman e obeta siko nini beta obeta ni beta atala air tout beta la butu beta la moi beta
Beta. Allez, beta. Beta. D'ailleurs, le loco yo. Yango de mulunge toko chabino. Voilà. Ngamona munoke toboka na loba na mela na radio. Voilà. Et puis mais Mayela buzo baté. Par rapport à image. Voilà, merci beaucoup Djubek donc comme moment nasuka donc c'est pour dire que non Djubek allait mama koloba dès que malade suko pena azongi na santé na ye bon sentir na émission donc na suka un dernier mot par rapport à l'émission et puis ozo ko senga nini par rapport à ba vue osenga nini par rapport à ba vue parce que tu regardes na YouTube ndé ba pater kapera na YouTube mais tu regardes na YouTube kaka o le par rapport à ba vue yango ya mama ba combien mami ko te le est-ce que ba vue elle ko lobela to meka bango matanga DJ Arafat et Bembe mami ala sa bango démonstration a beta hommage à DJ Arafat ba mise balaka ba mela pema ba ko benam mbangu ya cheval mbangu ya pakasa naloba la bino basenga mbisi course ne balete komika magite basenga cheval course te par rapport à ba vie bon mon ara bino moko o era ngo balobo ba somba so to somba yo pe somba somba na yo so to et ça l'indescriptible lobby vendredi bon réseau bima mais le mercredi je crois le mercredi le 25 plutôt le 25 décembre ngola mbotama Jésus Christ au monde en Nzambe Karine Mokonzi la baronne par rapport au sentir ba vu bon minga olobate bo mona ka bino moko voilà pesa ba dédicace na yo na bato so ba tala yo ba joie noël nanga na ba oyanga vient nanga Charlie Ben kuluta baleki nazaka na CNZ ali dame siko tikanga vient nanga Charlie Ben na Lille naza toujours na CNZ ali dame o ben nanga bokutana na ibele Naomi qui tombe en botte belé Jenny Lopeko triple fait Jenny Lopeko triple fait na Paris wana de Djubek yeyo par rapport à image Esther Nyadjou la Sédoise na Suède wana fait nanga Jos Tambole Sédois fait Léo Mola Baron le kuma bana batete là Lissi Muzongo Limouzingue femme noire femme africaine Milord grâce mon compte donc Yabino de Djubek frappe encore l'homme créé à l'image de Dieu le frère de Jésus-Christ. À l'instant, je m'arrête ici, mais s'attention à tous et à chacun. À la coutume, Mistral, canicule, Wakisha, orage, boucle, Nalimoué, honorable Ezra Bababassou. Voilà, donc merci beaucoup de nous de partout. Hein, donc, j'ai mis les gros bébés de la presse congolaise, Nazalé, voilà. Et donc, le tout l'engagement il bénéficie pas vraiment fort de consommer Albert single n'abso autorité donc dans la journée manque 1 million de vues donc to qui est dans world to qui est dans likolo quoi donc merci de votre l'engagement il béné ngapela le mois fort le mois mingi mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas ba lobby Mami Dai depuis l'Anvers ba lobby qui va lobby Willy m'a vite les coffres forts bah tout ce l'engagement il béné ngapela le mois mingi le mois fort ba lobby maman Chantal qui a la Windows réglage PBza option ba tout ce ngapela le mois mingi hein donc mimi utama avio il y a d'avion Toulouse de Bruxelles il y a d'avion Mabi Mokonda Mombele na Paris ba tout ce nganga merci pour la image Darcel Is merci pour la montage c'était Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise na lingablo moi mingi na élève le moi fort tout c'est la autorité tout consommant avec amour au revoir bye bye sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de télé loi sur le biso makambeat Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bile la confirmé nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble
sida bilele na nenga ilusa Victoria iserta amen.